oyebi trouble oyo ya créer tolembi kozela bapotage nabi yo yebisanga vraiment o créer trouble ya ba niveau yebisanga yo créer trouble ya ba niveau moko ya bon mama na yo nde ndumba mama no nde salite sida alala na bamibali nyonso koma salite omoni mwana wana zempoli depuis kala tata saboya bango ofinga mwana ya koki kobota akokita kobota yuso ta benge pe grand-mère na baloyenge te na bensanité nini na solo internet ya nango bible te mais je me réserve en tout cas papa mwana ana pita ngotala pe na 8 ans otala pe na ke o bosala boy mwana nga sepela te sepela te makila na ye masha mbeno biso batolo baka makila mino nanga c'est-à-dire soki achebe tout na place abo kotala boy mwana nanga soki omoni mwana moko ya mokie abimi azofinga tata loba tata saboya ekala niti yo kofinga mama mokolo na oloba ngo ngai kutu na kobenge jamais grande sœur fona benge mama kulutu c'est ça oyo mtalanda koko na biso do na chena baranga mofinga mwana mobo oyo nga na plus âgé que yem susu pe ba 15 ans 10 ans mobo c'est ça parce que nga na mona no mama na mkolo fort mais ce qu'on fait mwana mobo nga na plus âgé que ye ba 15 ans ta pena yena na wana zala ba te na zolinga bongo te bandela ko na lo bandeni na zo banga do fonga na benge nani te ko pa mpeza nini jo ya mère nana jo ya mère nana peut-être des na ko ba non alobaka pe trop na ba TV o ba conseiller moyen ya agir na TV ezate asuka na ngoka na ndenga CM suba bengi pe da petit boma moto petite plutôt boma moto wana père na yo bon lingini ni ma eleka dans le calme mais est-ce que ça là once qu'on est to éviter batu bayate obanda bango mabe invitation ko la ardoise mais avec divine ba invitation en bois netika kabasali ya mona Joseph tata moboko le grand menuisier invitation en carton na ba fololo nango jardin d'Eden invitation ya boy bongo ya mukolo fait tilata mabe maison divine a bosali binote a tcheli binote promotion ngolé ya pamba maison divine bali ngamboka boité vous êtes trop amoureux du pays wow divine vous exagérez on n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Congolais solo. Et voilà, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure où vous allez nous suivre partout dans le monde. Je suis votre présentatrice Awa Achibasu, business class de la presse congolaise. Abonnez-vous massivement sur votre compte, sur votre chaîne plutôt, Congo Isango TV, vous continuez toujours que vous abonnez et puis partagez. Et je dis grand merci, un grand pote de Kolo à Pessarabiso, vraiment sur de vie, pour mon présentatrice Namino Isusubuye, moi ça vous dit, et merci na réalisateur Nanga, merci l'équipe technique derrière la caméra, il y a Ridi, Ilumbe, Babi, l'homme géant. Et merci à Tonton Clovis, Filpa, et à Monsieur Angela, Filpa, du Givan. Merci l'équipe technique Mobima. Tous allez voilà, toujours dans l'actualité, toujours là la pongité. Et moi, votre présentatrice, Lélo, vraiment, moi, pas si amis de pauvres. Naza bonga ndeko mobali nazanga mokote derrière la caméra ba ofunga mpe mobimba po ndeko mobali aza moi souci papa mbote mbote awachi basu babi mibali boza na kanda ba papa en fait te ba papa nyoso po naza suna ta on représenter te ba yebi yo déjà donc voilà donc na représenter te po tout ça la moi tant eza pena mingi te balobi ba papa naza na kanda bana ba kosili kaka ba oya kaka réseaux sociaux d'abord non merci moi je l'appelle boss de l'espace papa Clovis Fimpa et papa Guilin Fimpa le charisme l'appelle le patron yona jasi bora la mobilo ko moko ba kisera likolo wana François et puis si bon non ba merci na bango par rapport à espace
baosunga biso po promouvoir bamakambo tonona mutu. Ok. Bapapa bazosiliki ya bapango tika ngalo apparent irresponsable. Comment ça? Mwana bana ba déclarer pareil responsable. Déjà bandiko ba olanda biso ba mituna ba pareil responsable par rapport à quoi? Calculer ga yo mama. Nga mwana. Osela nga ba posa na ngati. Directement za nani? Te ba maman toi toujours fort pour na bana biso. Te nga pesika exemple. Nga ba komena kinga na Bosco yo papa. Tout ça. Balobi ndena yebe na yele nde ba papa. Tout ça yo papa. Nga mwana. Yo mwana. Nga mwana. Siko ba posa na nga. To ba besoin na nga. Papa ko satisfaire nga te. Ako ko sala ngote. Faut ba bengo na soza papa. Irresponsable. Tout court. Mais te développer. Alors, il y a le sujet de notre... c'est une sœur, moi, là, il y a artiste Nabiso, Fali Popa. Ouais. Oui, ils sont au Tamboulaka il y a 2 jours déjà. Tout le monde a rendu, moi, là, c'est décidé. Alors, on a même combo, donc, non, il y a famille, Popa, on a Ilongwe. Et qu'il y a un bon on a kanda kolobake papa, je sais le côté papa, le bi a qui payé. Est-ce que... Nanga munayo lokola papa, lokola analyste ya munene ya mboka oyo. Yo kopesa moi likandisi nini na idée oyo. Na normalité d'abord, na normalité nous aura part ya mwana te, nous peut pas à papa, nous peut pas ka papa te. C'est-à-dire nous peut bayo rara to imoko to ça un peu balance yo yeba. Mais plus moi nous aura na raison pour moi na za mwana. Pourquoi c'est le mot qu'elle puisse avoir raison? Et puis, ma père na biso, batangi sarabiso, bapé sarabiso, toza na ngo ça, ba père na biso nde ba boko la biso, ezala po ani. To sala ka ko animation, to sola. Ezala po ani. Le devoir de parent envers l'enfant, le devoir de l'enfant envers l'enfant. C'est pas parce que balingaka biso, mais ils sont obligés de le faire. De le faire. Ceux qui n'ont collier et mais la ils changent la paix, il faut la papa. Ils étaient pour biso toza ba spécial. Ils étaient pour toza danger, ils étaient pour balingaka biso, mais ils sont obligés. Parce que tant que tout le monde est keina. Aleki, ça fait déjà temps, ça fait plus de 3 ans, papa na bango soki palsu na bango te, asala makamne yemoko, tout comme ça. Si réellement c'est vrai, yoka pena place na bêtise te. Si réellement c'est vrai, na bambongo tout le monde grand prêtre aigle, ozwa ba contrat ba nini ba biloko na sote ko tsala na mona ga mbongo te mais na mona ga nenga to mona ba contrat ba concert azobeta se ke cha bezo kota mais nde nini ya ko négliger bana oya ye moko boti na mukongo eza pamba biloko yo c'est un peu bizarre bizarre en fait yango nde ba benga irresponsabilité c'est que fallait za ko s'occuper kaka na bana oya palais o bazana ya mère nana mais bana oya niki menga ba peka bana banda ko boka biso te yiboka pa na yo mtu banda ko boka ba tango zo bango so en charge te irresponsabilité on doit ko côté pe ya bana nozo nganenu ba pechuana ngana comprendre te ba pepe kalebe ba na ba bana ba franco ba viona ba kala mais tout le monde a bana bona ba marambo te mais bana ya ba misa lelo mona kuna davina moko abimaka ambria père na bango mutu faire rigola di diston kotoyo akena la papa na bango ndenge moko boye keina pourquoi pas ba régler ka ngona ba ndenge ya ba palais nde bo bande ko beba na pena na ba boti na bino bo régler ngo ka kuna le boyela ngo biso nde boyela ngo biso peto alwa ba songi toza lokola tête toza ba songi déjà na pesi Diouf fondation Libota Mbote yebuta longola ski songi ya mo lo ba ve te na tonga kete na sala ki analyse biso peto ko sala ba analyse ya ko tala bozu ya papa mais moi nazo lela ba mona la rangote
mais banango tolinga toyeba est-ce que ba meilleure façon ya lukabu bongisa na papa na bino eza koyaka na ba réseaux sociaux ou comment? Et yo pesa plus faute les pour réseaux sociaux et ya ou ils écoutent plus mieux ba manière au makambo mo sale melelo ça me fait peur to bimisa ngona internet bon pourtant mususu espace ya awa nakati maloba te noko papa na ngai c'est-à-dire eza nini ngana ozwa be par ya kiko mwasi c'est-à-dire nde na vanja na longoli na tant que journaliste nini non jouer ce rôle ya mwasi c'est-à-dire ovani na bana je prends charge peu importe peut-être en Europe je sais pas awa biso na Kinshasa toyebaka pena plus ya valeur ya passion alimentaire c'est ça alors en Europe peut-être parce qu'on paye les enfants tu vois bafutaka bango et elongolaka mo à charge pour obeta mosusu bachik mpe ezala mpe ofele maka mosusu entre parenthèse so nde navandi boye nga mama ovandi boye c'est-à-dire obokola bana yo moko motala père ayaka ata mosusu asomi role babengaka wani bamotre bino wana bachere wana Alexis TV donc babandi likolo tina se père Alexis ke non asomelaki ndeko mosusu ya mobali montre tota mosusu to voiture abandi kokumisa wana alors nga pe yanga kotona bota yozokipe bamuti c'est-à-dire soki tokomi na niveau ta mosusu ya kobimisa na réseaux sociaux c'est que tosoli en famille tozotrouver solution. Mais na mambo nyonso tuzo mona teke papa wa mona ana za irresponsable. Moboko le mabe. Aboko la bano ndene. Bino boko pesa ka faute na ko mona ka bandeko ba mama ba papa misusu ba koyaka ko finga ka pe bana ngona ba réseaux sociaux s'il vous plaît. Siko le mal eza non nini. Petit wana pe petit wana plutôt. Batutu ba réclamer pa na très impoli. Borozape impolitesse a dit d'histoire Borozape liboso. Sans oublier Borozape a dit d'histoire. Yaza le roi professeur abana nyo. Professeur abana nyo sote ben poli. D'accord. OK. Déjà grand pota Guada à l'obé na mwana na été donc mwana na été d'histoire sur lui. Papa na ye mo rapporter garant ya koya o senga bolimbisi pona mwana na ye. Pour ne pas normal mais le mal les anines mon père ba pecho to betel solo sur azui qui star a mis na TV ndeni yo bloquer moi non ya ba bloquer excité moi ambonyo soti bloquer moi non na WhatsApp na ba snap bani on n'a pas comment mon que non ngana na ngabando nitika na se rebeller moi na se rebeller et pourquoi pas elle avait pris le temps d'aller voir batata moisi machin pour parler sans famille parce que yango moni na lo bagé na lingo zora part ya yepe mwana te po tito koma na ba point na biso awa père na bino bloqué c'est go so la ma ben na niveau moko na ebisa yo sarana te poza mutu ba père na biso na ba mère na biso baza batu OK ngana ebi bateau to ba master open na père na biso père na bango akomati na point okindi na hôtel de ville alongoli kombo na ye na liste bana na ye abota ngana ebi bateau bon na kini mais sanga théoleki si donc makambo sala elle sous normalité pona ye amoni ke okeli kolo trop tu es allé mais mon exemple on est un peu différent entre Keina parce que Keina ça n'est trop en fait elle arrive plus à supporter c'est-à-dire mon papa au salle c'est-à-dire ba komaka obimisa bana ya mama wana na kati ya palais biso pena ba le mal pesa que bana baza ko se sentir abandonné délaissé peut-être pour même atana banzembo babwaka lisusu ba ya bana LOT bazora susu et comment LO mon père mwana père landa love tout monde c'est comme bien mère mana parler te mabiso pe to zape ba victime ba bana autant susu papa bota biso 8 maintenant ba maman 4 3 mais tellement rebiso nde sikoto ande mito a train na ye bana ne liboso parce que moni neza moni bana liboso ya nini na loba no loba mwasi nde na bandira wana jouer rôle ya journaliste te na komi pena masi ba mama pena boya botsa pena ba kiti liboso poto sola moni mwasi moni bana ya bana liboso ya mutuno le bango wana le valeur na yo boso bango te tom songo bandozwa makasi éducation oyo pesa kina ba yaya liboso te po ko pesa na ba o ko botaka la simate si
soki mwasi wana ta ndimaki ona mwasi ya liboso andimaki ona ndenge oyo azwelaki otena mabe na ona ndenge ozaka tozongisa bafoto akala tolongola yaki lelo tozonga na bane wana ndeni tozalaka ozokomprendre basi wana ndeti mama na nga napesaki respect na miso nde navandi bata bengi nga na okata émission nana monje wa moli na okata émission bazwa tata na nga na ndeni aujourd'hui papa na nga komi na grade nini papa na nga ovivre ndenge nini basi opesaka nde respect bango mais mère père na place te nyango na biso ke rôle ezoleka na internet biso pe to sibira ngo biso parmi baba na mais biso ce que le roi to bana ba star te la différence c'est ça non ta la ka ve na biso comme les a politicien c'est-à-dire nde na vani bengo mona na bémission na yaka na nga malembe yango wana bango so basombi ba montre ba yaka balakisi biso c'est-à-dire baza ba personnalité publique tango makamu na bango bakoki ko gérer ngo na bandako na bango na ba chambre na bango ti baye nango na TV biso pe to gérer makamu na bango nde bango ba olinga to gérer les bango. Alors c'est que bat ba finga ke na te pona moni bandeko na biso bakuba bakunu ke speda bo 8 ans ya koloba ka mabe ke ina vanda zo kiti non c'est si comprends mes amis c'est de la complexe ou ils appellent na banenga presse c'est de la complexe mutako sauter ou ils en presse pour nani moi na peut-être à réclamer toi lobby logo et sous qui s'est monté moto et sous qui ça monté maté ça dit ça fait mal de voir que mon père ça dit papa changer biso ah mon gars papa on pas bana mususu on pas na bangote mais batu batali na nte par ya moni mère mobo mukolo le roi maman nani Lolo soki nani Francine Bomolo bablo mo bongo Chantal Bomolo voilà ofinga mwana ya koki kobota akokita kobota uso ta benge pe grand-mère na baloyenge te na bensanité ni na solo internet ya kanango bibliothèque mais je me réserve en tout cas déjà nanu papa mwana ana pitango otala pena 8 ans otala pena ke o bosala boy mwana nga c'est pelata c'est pelata makila na ye masha mbeno biso batolo baka makila mino nanga c'est-à-dire soki achebe pour na place à bois kotala boy mwana nanga omela na nyoso tuana c'est son enfant OK yusko leki o fingeka lo wa fan no ebate yaya mama nana camarade ya mama nana tonde no fingi na cadre ni warrior c'est quoi warrior liboma to ko comprendre te netinga salenga bien te ko mona mama mo mukolo ayana ben salite mama mukolo na lo bango ngai kutu na ko benge jamais grande sœur fona benge mama kulutu c'est ça oyo mtalanda koko na biso do na chena baranga mo finga mona mobo oyo nga na prise âgé que yem sous pe ba 15 ans 10 ans mobo c'est ça parce que nga na mona no mama na mukolo fort mais ce qu'on fait na mona mobo nga na prise âgé que yé ba 15 ans ta pena alors comment on a bon loko les ça la mtima passe wana komele par rapport ya mama parce que kota la mama nana ya zo lobali na sujet voyo ko balobaka soko lingi soso fo ndingala ba makina ce qu'on a normalité moi to yeba oyo ya nana tsana vingi ya nana na sera na mo ya nana mais na normalité ali nana tang no ben ne no ben ya nana msubo chegote ti bengi ya nana nente na bengi ya nana par rapport à sera na biso mo to na matete la PC d'abord non beauté ya za nana ye na bengi nana yozo banga te ko benga masa aigle nana yozo banga te ko benga masa aigle nana et bon moi ça aigle mama Maria yaya photo benga ki mama yaya photo benga ki yaya yozo banga nanga makambo na ipisa ki bino awa te na lobi nanu na ebité idi boteke na peso no mbote cameraman na mwindu ya propre go bazara troté na pesi mbote yo bino bopesa na valeur boye bobula ka kanani yeli dia soki mtu osama me bien faut volo na linka na pesi mbote obalusa nde maloba bandela na lobi boy ye nana wana zala ba te kana zolinga bongo te bandela ko
naloba ndeni nazobanga donc fo nga na benge nani te yoka mère nana to se ando bandaki wana pi ebi eloko esala wana mona na lwa mwa moke msupi kozaba boucle d'oreille nalongola mpe naza papa nga na papa sikona benga ye bapesaka kaka mama respect na ndenge mama opesika mama mais non non plus respect bona badire na nga na oloba mabe contre yango nalobi boye aza nana wana nde na obanga makasi soki langage na nga peut-être kaya bien te nana te nga nalingi yo tya ta mère likolo bon mère nana bongo bien mère nana sola non na ba Chantal bomolo wana te ya bango c'est pas bien yaka lokola papa moko c'est-à-dire lito ya mère na mbetu na kota na monora père oyebi ezaka na mo effet papa totya na se kopa mpeza nini jo ya mère nana jo ya mère nana peut-être nango bano alobaka mpe trop te na ba TV oyo baoconseiller moyen ya koagir na TV eza te aosuka nango kaka na ndenge cm so babengi mpe da petit boma moto petite plutôt boma moto wana père na yo bon olingi nini ma eleka dans le calme mais est-ce que ça yango wan seconde toyebi te mais pas me adake bablokaye donc osamaka mo boye da tobloka donc seke biso oyebisoki oyo réclame babloka déjà oyebisoki okoréclame yango na miso ya bato mutana oseka omonake na blokaye déjà mabende yango mosusu mpe babale no ekota nango te donc mosusu babale mpe ezokota nango te yo ofinga na mosika me baotala da babloka o badimino daka non mais tokomonaka mpe mama kolalaka pomi te mare nana mwa video ekotambolaka ki azoyoka azoadore nzambe azoyoka mpena nzembe biso mapapa ya cher mais mama azoloba nini mais mare nana aganya ti koganye aganya ye mtana na trône ye nde mtaganya jo akomisa nzambe nakobetaka plus sete na likambo yango c'est-à-dire koganye na ye nde kosalaka bana bazwa kimia bana bakenda ozo comprendre c'est-à-dire nini jouer rôle ya mais nakoyoka masolo bana wana babanda kokenda na bakonge ba oyo ya koto bake konge koto oyo ya koto bake koto baoyo babanda kobenga sikoyo lokola bongo ekomaki ekosala mande trouble tango ekoti mutu acrée trouble nani siko mutu falukaka akimiaka mea so amonika sikomoni oyebi nini tokomisi bato lokwa bana mitema mabende mère abapetwa na mosusu mpe sokeina ye wana auta koseme trouble moko awa wana oyebi trouble oyo ya créa tolembi kozela bafoto azemi nabi yo yebisanga vraiment ocrée trouble ya baniveau yebisanga yo créer trouble ya baniveau moko ya bongo na foyer ya mutu ke fali pupa king aigle atiozemi kasengela wani shu en direct na pesi mbote bisiko ozali yo lera mbonga tolera biso nyonso te non mais wana honorable mais respect honorable mais nalobi boye ebi bino mibali bokoka mpe kotikela otokaka le mobenge na mwa privé ya nde nini ezala nango bongo me mare banani akosa mare bapeti yango nani mare bapeti keina akosa yo yebi te akosa nde ninga ometilola bota te we mwana boso bakomplike na bango eviabi asali ndenge avorte na ye osala nde nini nazwebisa lobi vi na nga mpaka azalaki abenga yango le théâtre de chez nous te les aventures de l'almette simba bajara mama bo yuzaki na zemi otie bato tumala leza mokili bato yebisanga siko mare nana napesi yo mpe na mbote place oza aoza nesengo bana ndeni mama omoni histoire oyo naboya nanga mutu azalaka ezokende presque na ikopi na biso ya zela na mutu azalaka na motema libenda aza te wana mpe tozwi no para mare nana nde olobi tobengi mare nana
tosupe na lobby te za bongo aza mère ni na lobby te aza mère yo poza mère kasi on na lobby na ndenge na bizano na ndenge oza mère okozala pe age moko na bato okozala pe leki ya bato mosusu siko bato tout nete bakoba ndobengo mère ndeti yo befo bengaka na mère mpona nini raison fort donc yo il faut benga mère côté ba warrior basangana da bomonanga mère ya ba warrior te bonga na warrior boyo zana ngana munga ngana za munga za ma parti moko wana kolwa te ngana za kinga uza warrior te ngabula ko elate lo peneza ba warrior sapo nini uza warrior na bien nga d'abord de un journaliste yo yebit ce que nous avons nen oyo boya ba warrior isika basakana yo za kate na ndeni na yakate bongo omona nga na yo senga mbongo na wala na ekoma normal so oza babenga nani ya wata zani spiritasité oza golwa soko oza golwa zite oza warrior soko yo zo boya ba warrior zato so no mama ilela aza siko munani aza mu warrior Yazara Wengemen avec tout le respect que je dois à maman mamie Lela mon na benga ngai mère na bopete pona yebo yendo ndimi mère na ketchup no zo boya ko benga mère par respect aza mwasi ya muto abota na bengi mère yango kasi nga pe na normalité na ko benga ye na boyité je n'en disconviens pas yango na lobi benga mama ba warrior na respect mère ba warrior to chango bongo mère ba warrior ya ba warrior na madame fali au monde bien kaza mère ya ba warrior. Mais moi je fais pas partie ya Bekiri wana o ba warrior Bekiri nini problème ezo kanga ndemi suto ko leka wa te soki be yo po pesi pe yo po o limbo le linga pe likamote na ko leka pa te awa yuza munani nchana munani yo kominde ngande mutuna iyo nde mudumo oko yanola yo ko tuna ka question te ngala boy problème te yo ko tuna te yo botola ka plateau ndeni. C'est moi la présentatrice. Na bieza na makambo ezaka te na ileza na tuniyo ka yo oza warrior tote po tozobeta lisolo ba mama na lobi mama ba warrior yo boy esika ba warrior basangana te olobi boy aza mama ya ba warrior omoni te ke mama ba warrior ngana za warrior te na obenge mama ndeni te ba warrior te se koza golwa so oza na za pe golwa te. Na journaliste, je suis au milieu du village. Beaucoup de cause bon. Passons alors. Pour moi la monnaie là on a le bateau comme nous comment ça biso trouble bino pena ba journaliste. Moi ba guerre beaucoup manquer na. La so boya ko le ba mama. Na PC mbote na PC. Bimisi. King. On va dire faire école bimisi caché. Mais na PC ba on tout monde pour la so que na za au milieu du village. Naza au milieu du village. Nazo boya. Tika iso pesi position. Tika. De faina banana, na banana. Na lobi boy. Na banana. Non. Ne t'en fais pas mon cher. Ça va. Okay, donc du coup, je vais te comprendre. Comprendre voilà na biso le voilà. Casse ngela, casse l'honorable. Honorable, avec tout le respect qu'on doit. Vraiment, c'est-à-dire mon tenir sans comprendre, mon tenir sans pas là comprendre maman au petit position. Tant qu'on cité pe mon qui to comme n'absolu déjà na quelques minutes, to lobé la pe mon qui artiste musicien na biso congolais, bina filé o a ko bombaka pena biso, a ko bombaka biso misu. Comment on a que bina fila zola la pongite ko la kisaka biso ba vechache ba dolce ba nini ba lobia banja ko pena na ndavu ya kusaka na te donc artiste moko was a la ça non ba bien e bongolo wa ya zate oui big vidéo mon télé oui j'ai vu ça ngana moni ngo penzana no bien te na moni le mois ba jar wana comment ça. On a un téléphone comme ça. On est en direct qui va comprendre. Namona pour nous commenter. Tu as un téléphone s'il vous plaît. Mais quand même, moi je t'informe qu'il y a un artiste à la Kissi Penag, non. Donc,
maison na biso mobimba plateau na biso mobimba ekotona na basket wana est-ce que c'est vrai ba basket wana eza pena ya solo pena ba dotse o ba jibe mpia na balate la biso ba mère entendre ba beta ba pepe confiolo mide ba nani est-ce que eza pena ya solo ya ngo wana pena eloko yango ba basket yango pena ya solo et des fois ils sont pour ça na seka comment ça c'est la solo ils sont là mawa ils sont là pasi na pasi les choses mais ça n'a pas c'est Muyakazu babazuna nani Muyakazuna baloba Muyaka na comprendre Muyakazuna baloba mo bwana ridi boteke nete sona bosani Muyakazu les 30 Muyakazu les 30 mais c'est wana zotanga komona za Muyakazuna Monsieur Hugues ah Monsieur Hugues mais c'est Hugues que je salue nga na oui problème mabo na ngai en tout cas ils a pembe et bien awa la normalité des choses batumsu to bando sola bangote ndenge pene pembe pour ne pas aux analystes ya munene pour ne pas que malobana olobe choqué batumsu te to sola ngote et bien to ce niveau au sola fali pour pas ma mère na biso na na ketchup na uto tanga pe ko faire gola sikondo komisko ko benga mama pena te tikana te na côté de comme il faut na sabui na uto tanga kombo ba mère na na ketchup na tangi pe kombo Jésus de nias faire gola na tangi kombo gwada ko felo mide bu otuni to kiti malamu nani to bandi malamu selon analyste utangi nga kombo wana ya monsieur Hugo pina filet Tangreta Nostradamus petit ebe bwana ba titre na ba kombo mi pesa na kwa pesa ba kombo no ngai te si ye moronda mi benga avec tout le respect que je ni na bembenga ni monsieur Hugo Tangreta Nostradamus petit ebe bon yo roboya rango bwende yo za problème na monsieur Hugo na boka nanga mama Jenny Pirette te yo kana nanu ngala sisite yo kubeta yo kupesa lokubato boka ba diswa ko isa kana ba kombo no to tang bele no yani tina na on nalobi na yo bina file to utaki komona moi keke image de kaki awa ndenge ndeko na biso monsieur Hugues apesa ki pena ba vidéo apesi pena makamsa di parler mobimba chambre na mobimba na ba basket ya kombo pe en plus ba basket on somba on ndenge kenda mikili on combien de tout pour ce manio ça soit kem qui monsieur X soit kem qui ata ba 5 fois soit somme 5 ba basket on do yo mona ki on za combien de basket cause à combien de paires et na biso na ko ko compter te bumenga miso soki ozo kokate seye so on il fallait estimer à par rapport à ndo mona yo zo ça assemblée le mona ki image tende bo yo benga na ça assemblée na ba bilo ça assemblée parce que aux analystes dans ça dit to ya boy na plateau to zo déjà ba info tout ba songi yo ndo za no zo ki des infos tu ko zo ça na ngasa ba basket na somba ngwa yo komo tu na ngandeni na pesi masana nga chombo pomba fashion mbote doit ntingi basket toala tsara biso basket baguerre na bina matetete boy to citer na biso mesdames et messieurs matetete za baguerre na bango ba jean bien moi dédicace na yo comme ça logo ni kati no mbang tetete yo boy na ko lobena monsieur inga usani ce qu'il faut na lobandeni na loba mbang pour ne pas que les agents na respecter ba fan to ba boni ya Congo c'est officiel TV question na tuni ozo yo kamote moi lilo balikola ba image yo monsieur Iga misaka la biso pena ko no biloko msusu onano alata te da basket pena ya combo ya ba DG ezagi wana ba nini neto li ko pena ba DG ba Louboutin ba Louis Vuitton ba kolo combo wana ba roya na Congo na biso ba ko kanga ba tumsu ba se retrouver na ba makala ya poto ba zio pena ba ke chona makala mobo ya so ya bien qu'Apollo bizubo ya awas ko loko la monsieur Iga kenda na emikili c'est que faut pas asomba ya vrai ya nini ya vrai ok merci mais ngana pesa mbote mingi na molatis na biso chombo pomba fashion muto alata ngata gloire tingi basket alata biso bana matete bana kisesu ya alata ok ya alata monsieur Iga comment que ne potala tsa de monsieur Iga
n'importe bien bien Rachel faut ça n'ambon pour ça asomba ngo na tenda cha vidéo maramnyoso na kutu na image moye na mbasi ba créer pena ba koti pena na maison d'habillement bo na biso ndeto lingaka nde pena ba grand prêtre ba vali ba romo sala ba papa ave ba nani pena ndenge to lingaka nde ba sala ina si bonjour que je salue bamboti na bango ba courage na bango bambongo ba ndambu ba ozo le ba bomba kango batongela ya suna posa eloko te po bandako banini ana yo lo mona neni alengi liboso alo bageno ngai papa zo futela en classe te ngai yo moni te ke ye moni mwana na ya ba suna ba posa banini te asuna posa na ngote po na ba pale na ya tonga wana nani monsieur Hugues Bina Philippe ngata mosa OK merci pour na bandako na tonga bana papa chéri jibem piana leader a mufude ana posa biloko ko tena génération na te po tena génération ba Fabrigas héritier ba nani tena génération bato totanga bakumba bana niveau Fabrigas te pesa mbote no déjà poto kene po awa tu débat awa na Rolex ngo bongo te bato totanga bakumba na suka mta niveau Fabrigas ate muta niveau Fabrigas ate ton niveau Fabrigas ate ko sa bato Fabrigas Bina Philippe chabango te génération na ba héritier, Fabregas et les autres. Tout ce que j'ai. Les autres je profite aussi à saluer. Il y a bien un beau-frère. Il prête un piano, makambo yo, nana sala ba salité en tant que communauté, je te salue et puis bon week-end. Bon week-end aussi à Jack Toumanda, le petit frère. Jack Toumanda, my bro, Massana, Jack Toumanda. Déjà, on va vers la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Moi, ma dédicace d'ailleurs comme ça aussi là à ma dédicace nanga. D'abord non merci Nayo. Merci. Et organiser bien ngai. Et puis bakabate. Oh là là, voilà, je dis un grand merci aussi à Tonton Clovis. Ça m'a bien été, mais merci quand même na boss na biso. L'argent l'appelle maître, l'argent l'appelle papa. Talaka kanga na botama jomo na botama moko na papa nga za le 3 papa za le 10. Donc biso mars jusqu'au na max. Na botama jomo pe na papa. Il y a ce qu'on a jour mon boy, jour à nous à la renderie et tombola sous max. Le 8 mars. Quel jour anniversaire. Donc ça est belé quoi. Mais son fête, il a fait comment il s'en fait. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne. Mesdames et messieurs, veuillez partager et abonnez-vous gratuitement en tout cas. Et je suis votre présentatrice Awa Chibasu, Business Class. Voilà Business Class, on a comme on a besoin oui papa. Tonton Clovis se fait pas tout le respect que je perds papa. Et retrouvez-moi dans le prochain numéro. Et je vous dis merci. Bien fait ce continue à amener dans le Batu bayate, obanda bango mabe. Obanda bango mabe. Invitation au la ardoise. Mais avec divin, ba invitation en bois. Netika kabasali à mon Joseph Tata Maboko Léaïs. Grand menuisier. Ba invitation en carton. N'a pas follow lango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bango ya mukolo fait tilata mabe. Maison divine. A bon saliminoté. A Tchelibinope promotion Angolais à Pamba. Maison Given. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given. Vous exagérez.